Mbote na yo mwasi ya bopeto, mbote na yo vitrine, kande na benga kayo, kande na lobaka, kobungisa makanisi te. Toza pe tozala. Sujet na biso eza ya munene, sujet obo sepela, obo ozela. Comment brosser les dents? Ndenge nini ya obrosser minu? Obrosa minu no ndeni. Mingi bakanisaka salite vanda na minu te. Salite vandi na minu te, salite za na lolemo. Salite etonda na lolemo. Tango brosser, s'assurer que au komboli lolemo na yo bien bo esquizenga, au komboli yango vraiment bien. Eza kutu na elo moko boye kombo ndezo kimanga toyebi yango. E da biso mingi pona ko kombola lolemo. Soko zanga makoki oko somba ngo nebi keza cherté muto akoka te me tozanga mwa ba mikete. Osombi yango tango brosser o komboli lolemo na yo bien. O s'assurer que ton na kombola lolemo oyo lolemo nanga ekomi pepele pe ezasu na salite te. Yo mutu obela kaminu kovanda na brosse pendant 2 semaines. Kovanda na brosse pendant 1 mois te, 2 mois, 3 semaines te. Yo mtozang problème à minu, yo mwasi, yo mama ya bopeto, yo jeune fille, yo mwasi ya libala. Zwa soin ya nzoto na yo. Propreté yango esalaka mwasi. Mibali msu bapesa témoignage, na bala mwasi nanga ka po na propreté na bala eka po suki ne bando zala bien. Donc mutu na mutu apesa témoignage na ndenge na ye. Nde na loba yango la propreté attire. Propreté et attiraka mutu nyonso. Oko attirer ministre, député, PDG, n'importe qui oko attirer ka po na propreté na yo. Brosser minu na o bien. Yo minu etoboka. Tango lingo lala oliaki brosser bien. S'assurer que salité vandate et dégageaka odeur à mabe. Nika munoko na o bien. Brosse na yo ya muto zana problème ya carie dentaire. Changeaka brosse après 2 semaines, après 3 semaines. Ceux qui makoki ezali, ceux qui makoki ezate, eza problème te. Otika salité, o brosser bien te bamsou balobaka na o brosser ka après. Et boso papa sali au surprise. Akuti salité maman, ok wapi. Ok na pleureuse, ok kolela. Et koma nzambo tikinga, nzamba tiki ote yo mo mitiki. Yo za mama, yo za jeune fille, ozo aspirer na libala, bongisa nzoto na yo, ozo soin ya nzoto na yo, yo mama ya bopeto, mwasi ya bopeto, na benga ko vitrine, ozo soin ya nzoto na yo. Merci. Na bino nyonso, ba membre ya groupe bopeto ya mwasi, na ba papa na basi, merci na bino, na attention, na fidélité, pe balandi nyonso. Merci mingi nande bolanda nande masolo ekomi ya sika pe na équipe technique mobimba na pesi bino merci Godé Boula en tout cas merci madame Montréal merci mon papa merci papa et bolandanga na numéro ezali koya ciao.